na ba place nyonso nga na leki pour nazala penda ivolo tambo na nzela batu ba bengi yo na TikTok na yo batu ba na ba privé ba komela yo c'est grâce à Jérémy Chabani. OK. Parce que tant on a commis pembe na ye déjà na débit na comment senti déjà moi 20 mots ekomaki. Et tant suko a bisinga bi et comme suko tango oyo il faut yo oyebana. Ndo moni ba crier comme oya. Pas Yves Molato, pas Yves Aboaki mipende asali bo ndo moni lelo et comme moi le gars pa ya bato belé parce qu'il y a même des gens au ba c'est là on ba challenge. En tout cas dans le bara soki na théâtre ya lelo pour être sincère bato ba jui mutema o eze pa Jérémy Chabani to adopter yango. Ils ont artiste belé toza to kuma mikala to telengana awa toza li subongoti. Jérémy Ozofi rappelle-moi bato moi mingi. Bon, quelques-uns, ok. Et puis d'autres personnes m'ont retraité pour Jérémy donc ok. Expliquez-moi cela. Déjà autour de des questions, première question on a bandi nango o ezaki il y a un jour. Et loko il faut te comprendre de l'eau auto salara, tout ça théâtre. Théâtre eza tozora makambo eza na vie normale. Yango to yaka ko l'accès ngo batu na télévision. Est-ce que na vie normale na bano barabem poli na ndakuti? Bazali. Est-ce que na vie normale na bana misalo barabem poli te baza? Bazali. Ezaka ki omoni mutu so alingi yo te. Aota le loko na yo ne tension mo ya mabe. Ato sale loko eza ya malamu. Yepo na yezaka mabe. Soko ye côté batu ba traiter orgueil. Barésie. Barésie. Na mondo toza ya théâtre ya lelo soki oyebi ndeni yova na batute mutu tout osakano so remarqué bateau mingi bayaka la makampo eza bateau bana mauvaise foi c'est tout. Donc quelque part je bien supporter que na te yego moni en tout cas bateau baloba biloko so bakantaka ke dérangeaka ye e moto vana na biso to seka bia mama mbola ndate to sa musala to te touchaka biso te lobelaka biso lokoti akwa prochain mutu tout te na mito za leader ana groupe ana bana oya zo encadré puis toke pas tozonga ana makambu parmi bato bana makambu na mitu na YouTube sur les trois premiers jours aujourd'hui même si la bisalu aujourd'hui mère na biso ya famille Bota Belvikandi aza parmi bato za na makambu so yo linga sala ndeni ayeka ya kutena bio bovani na bara ya bano sexa bino biseka seka bien boké place bo benge Jérémy toke bar aya ke na bino bano mela non yo sa makambu selon yi. En tout cas, bateau yo balobaka lolendo wana landela bango bien ezaka bateau peut-être bazora temps fréquenter na été. Peut-être ezaka ki bateau muso bandaka pe na bango. E muso comprendre que ligne muto yo so na kangami na trop ngape na koma désorienté. Je préfère toi na binemité. Mbote so te tourner si to kabwani mais to vandaka te. Mais so remarqué à message so bele ba compétition to sangani bele la ka kingani kuna sala kiboy kuto vandaki na boto o mela boy o abetaki li sole kenda kiboy so biloko wana yango ye alongola acha discipline to kutana na musala soki musala esili ngai na bino toza na relation mususu do bato ba traiter ba traiter orgueil wana landela bango bi omona ke ba o sepela tene élévation muninga c'est tout. À l'époque tout finga mamisa kenda ba feta ba tout te beto moina manja domazi. Eza kaza ba discipline na ye. Ayebi ke no esiko na go ya. Te ano yati. Aso na ye bêtise, te aso na no za à l'aise. Eza pe le Jérémy Chabani na joie. Voilà. Ana bisika na ya ponaka. Ako kendeka bikenda kenda te quand même. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres.
mbongo ekomi bwendeni awa kaka makeba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa. namonaki ezalaka alobi ntina yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na bie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada, mwenye na fimbo. Napesi yo awa. Ja, 1 minute. Opiso tsumu na pata ya telefone. biso baesuka biso mbongo na nzela Kangamba yebo tumenga mbongo ya mwasi. Yena mandeko yo ya bayasi. bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre njamena na kambo. yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kasi njo soki otie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka ose jamais ya mami tokei. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition 2 grandes salles respectueuses. Aux la poto, aux besoin de ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro on a la scène, on a abonné de Rolex à ma perruque, on a bon ma sorte nion sur ma perruque à Kitoko, ma coupe ya Milai, Vanessa Airwig, Azawana na prime encore abordable. Rosso ma perruque na yo, Rocha robima chic, robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol la canine, pour atteindre la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et Zamafuta, ou Namukona Sailaka, et Telisaka, et Zapona teint clair, bagam, différents, et caramel, métis, chocolat, pour maintenir caca, crème yama beaucoup ezali, crème yaba lèvres rose ezali, donc, n'hésitez pas à contacter Busson à WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, messieurs et dames, bonjour et bienvenue. Toujours convalescent, mais je ne pas seulement vous informer, vous servir. Je suis Marie Baza, messieurs les journalistes. Merci pour votre fidélité et attention que vous ne cessez jamais de manifester à mon égard. Merci à Martinez de Salle qui est derrière la caméra, la prise de vue. La personne qui est sur le son, cadrage, image. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Toi qui n'es pas encore abonné sur Exemple Télévision, abonne-toi, likez, commentez, partagez. Et faites beaucoup de maximum de commentaires chez nous. Cela va me faire énormément du bien. Alors, sur ce plateau, vous savez, émission Rabino Vérité, plus et Yamber Rabino artiste, et Yamber Rabino Nabato Bahana Kombo, Nabato Bazanga Kombo, Nabato Kombo Zoya. Donc aujourd'hui, je suis avec l'un de nos artistes comédiens, bourreau de talent, à parmi d'étoiles de l'entente. Lui, c'est qui? C'est tonton Yves. Yves, le comédien, l'un de poulet. Il y a Jérémy Chabani, Mastalanga, il a pris un botte de la Wazota à Bisso. Pas Yves Molato, voilà, pas Yves Molato, c'est parmi le jeune artiste, la Katia JS Production. Alors, en tout cas, si je pourrais dire un mot avant de présenter Yves, je dirais bravo à Jérémy, c'est parmi les artistes Oyo. Un jeune, mais un propulsé pour décoller, jeune. Tous avec qui on a une inauguration, il y a hôpital Naye, et puis il sera lancé du centre de formation, je crois, il y a coupe couture, il y a ma télé. Donc, en tout cas, bravo à Jérémy Chabani. On sentit que ma voyage Pézali, en tout cas, donc,
Big salutations, big bravo Nayo. Mais avant la paix, à Yves Parole, je dis un grand merci à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Merci au couple Fikipo, maman Nathalie et papa Paul Fikipo. Merci beaucoup FBT Misala. Merci également à Shekina Vumbi qui te répète malgré ma beaucoup Zamakasi, les Bissamo, tout bicarbonate, tout comment. Merci infiniment à Gino Monapoutu et Keto Kamas depuis Montréal. Merci également à Mimi Ndoumé à Mimi, Christelle Lina et Christelle, Francine et Kofo Francine. Merci à Yannick Ochamba Goton et Bossa Mboka. Si tu es d'accord avec moi, Martinez, fais-moi la biseau pour dire déjà bonjour et bienvenue à Païve Molato. Bonjour, messieurs les journalistes et Barési Baza. Ah, Molato, hein? Merci beaucoup. Molati Penza. Aigle. Voilà, bah, on t'a partout, hein, un exemple de télévision, tu as bio Penza. Vous allez bienvenue. À mon gentil, à ma union, sur ma route, à la yo, au Balingarayo, au Bazota, là, on a raté GS Production. De partout, en tout cas, le bel moment de avant de la série de questions. Merci beaucoup, Barési Baza, pour l'opportunité. Na pesina no ba abonné nous sur exemple TV télévision bambo tebele bisika bozali partout dans le monde et na pesi lisu mbote makasi na ba héros na ba héroïne nyonso oyo balingaka Jérémy Chaban l'homme du moment aigle na bango donc bambo tebele na bino nyonso réalisateur patron Glodin Ngandou big up merci beaucoup. Voilà le réalisateur patron Glodin Ngandou na pesi mbote place au tala biso ba je verrai batala moi extrait oyo hein. Pour ça, moi bien, pas Yves Molato et par après c'est parti play. Oh Jérémy, bonjour. Eh, papa Yves Molato et Obomi veste boeli kambuni balaki on a bana matonge. C'est là. Bon veste on le quoi et bembe boeli kamni. Bembe tambola raté. Eh, nanga bimisio oh porter. C'est mec qui n'a pas frère nangai. Hein? Kali kokolo eza esika moko lokwa kokoti boye ya na yo bo amela nzoto boye pokoza tala ngai ya na ngai mobe ta trésor facile omoni boza na poso olakisa bato ke oyo ya na ngai. Voilà, donc c'était pour nous juste pour la zomisa bato lisusu baotala Yves Bobaro et batte pas Yves Molato les années en tout cas et serait où il se peut ici parce que baotala biso il se peut ici Gaëtan Massoa mon ami Babi, c'est l'agence assure, Gaëlune Service, et Zawana, et ça pour la vente et puis location de véhicules. Pour la routine à colis, côté d'un bon Gaëlune Service, et Zawana, la carte à Paris, Paris 50, hein, dans Château Rouge, voilà, à Paris 50, au rue de Poissonnier, numéro 75018. On a Gaëlune Service, et Zawana, pour que nos routines à fret, dans une routine à colis, routine à bon oignon, c'est comme en toute sécurité, au Tchelelo et commune lobby. Donc bao misate lelo lobby maman ekomi Yves to solo ana ona moi mukie penza Barési Baza eza honneur makasi en tout cas ba otala biso ba banano Yves théâtre ngo eza domaine na yo ya bandaka la o banyango lolenge boni et puis pour que tu okoma na kati ya GS Production oleki wapi en fait bandaki on lolenge boni kotala o jeune boy okipo sala cop no mususu mais oye na cop à maboke. Il y a théâtre de Batmabenango, Banango Lolenge Boni. Merci beaucoup, Barési Baza, pour la question. Déjà, théâtre est passion dans l'Aïe. Depuis déjà, dans la classe, il y a la classe et tout, mais tu as dit que tu as na palais, sur théâtre, moi, je suis assis, tu as dit que tu as CD, tu as palais, tu as et tout. Mais je pense qu'un jour, je suis un artiste et comédien. Je pense qu'il y a un côté. Bon, déjà, la vie. Et ça n'a pas réalité belé quoi. Nous avons na mususu er marambwane eko beba épicité na qui se retrouver na milliers déjà. Mais c'est grâce à un ami na pese ba mbote belé bisika zali Gianni Litanda azali qui a Eric Litanda. Donc azaki vraiment master nanga to koli des prix ba sans fil to za bana mike to zu ba diplôme esika moko abandeko ya trop na parler pa nanga l'époque non foot na lingwala. Et moi, tu refais tout sur les tout vainants au bois. Ah, il y a eu penos en pas artiste, il faut s'arrêter théâtre. Ah, peut-être à ça na bino banzalani na balar tini na mona raba banzazi ba osala ngwa banani ba fego banani et tout na osala musala ngo bono luganini. O théâtre il faut chaka esprit ça la théâtre bon. Il est quand nango. Deuxième fois il a ngara marambo na troisième fois asangabi yaya
L'on qui répète, ce qui moeza ou accompagner nga otika nga otala rep na biso nde mambo ile kaka. Wana à l'époque azé pas Marie-Hélène. Nde sala ke na ye otala maman Marie-Hélène, maman pasteur. Nde sala ke na ye ko otala répétition na bango. Et na komi na assisté première séance na bango. Ah, et là on sala nga bien. Singa bien to répéter ka boy. Mère ye wana zawana. Tcha expérience ko mbali boso na mona maman Marie-Hélène en face boy. Abi magata da batia parce que mbali boso na mona ye boy. Abi tcha esprit ça lo bien. Tant que si rep wana mbala mona ye na moni ba chef. À l'époque voilà tozana secrétaire na biso na Dej Moyo. Na pese ba mbote belé bisika zali. Na ye na moni bango na tout le monde basala ndenge ni na expliquer ngandeni basala ka bon c'est bon. Na pe ko intégrer groupe. Nde ko sa théâtre na ngano so ya wana. Wana ezaki na ezaki 2020 na ye barango bien le 16 février 2020. Donc ndenga na bandi théâtre. Après, non, on a 4 ans de carrière. Après, on a répété, je crois, 3 séances à 4 séances. On a merdi. Pour on a répété groupe B, na groupe A. Et alors, ça, parce que là, mon mère a un projet, il y a A+, il fallait tourner la série, il y a à l'époque, il y a une série, il faut que A+, il y a bon. Il y a encore ça, il y a une visite, il y a un manager ou un groupe, na bisu mobimba. Mère atali que non effectif de jeux na première na groupe A na groupe B ba sangana to ko mebele pourtant boya ba mona que groupe eza déjà en forme de sala ke basangisa biso e basangisi biso bato na baye ko ya na vanda boyebika musala ngombali ko so kotala bato ebele baye otala bino mère représenter ba terre quand des ala na vanda bo mutema mère abi mutu tout fois jouer ba mona façon nini o pesa les meilleurs na yo et tout poto e ba place nini ba placer yo c'est là ba manager. Tu vas dans la nous benga sko mutu moko na scène mutu me betaka be ba résibaza era mati na Joana Sandra Kitenge na pesa ba mbote belé bisika zali mère tangu scène wana esili to panza na batu wana nde mère ayo lo balobi non par rapport à savoir faire na ene na monelier et c'est encadrement donc c'est il faut bon mataye aya na groupe mikolo baza na tala ndenge abanda ko ifule parce que mère abando ya ko assister bisoté na groupe B azaki plus mingi concentré na groupe A. Ne na yaki o mata. À partir wana de na koma ko mona skoyo mère. Na yako répéter devant ye 3 répétitions mambo film mo yaki o ya wana. Film na tango ye basali casting na vanda ka be mère atindinga batindelinga programme tournage quand des ala. Na jora kutu parmi ba principal pe ya histoire ango. Azaki leka na Dej Moyo. Film na tango koti ne Kouvanda nyonso ya Yves Mukanya na cinéma yango wana. Voilà. Et par après Oyoscopo le l'autre met à solo bato belé ba on découvrir plus na JS production. Ouais. Na JS ango si okoma en fait depuis okoma na Jérémy ça déjà comme elle est. Ouais, tant on a longé pas maman Marie-Hélène na kena pe na ba groupe mususu mais tozwa ki ba tenter vie ya ba comportement ba groupe ango ya bisonde koma. Donc na comprendre elo yango te na groupe daso ye solidaire à mobali yoza noko oza pembe na ye bon na ye baraté lo ngo sala mande nini au mona ke moi ba ye mo muto apeso makambo mais ye mo sou muto ngona retour ali sous contre yo donc comment moi go déranger nga moi trop ouais tes asko ils appellent par rapport à l'état d'esprit et au sala ke nde ba groupe musuna ko le kalekane simbagité na ye ko se retrouver ba ya mère nangai Nomi Barcelone a pese ba mbote belé bisika zali Nomi Barcelone RK Muchanga mobose donc ba mbote belé bisika bazali nde na ko se retrouver na Barcelone. C'est grâce à Barcelone na ko ba teke na sala nzonzing à l'époque parce que déjà à l'époque ngam ta koti nzonzing c'est maman Nicole Bakata. Nde pena zonga na loboko apesinga Maisha Ange ba no changa na ba film chaîne liboso na joie c'est dans la na bopi et na bandi nzonzingi. Après wana Maisha Bou Fanny Massoudi Barcelone mais place na yepena ko vanda makasi ezaki pas Nomi Barcelone parce que là-bas na jo opportunité à jouer ba film ezaki moi ebelé par rapport ya ba place muso na leka et ko sala ke tangu mera ke poto nezala ka ke ba groupe ango soki leader azate bato atiki na sima soki boza pe na même état d'esprit te boyebi makambo ndeni ekoma ka ke lelo ezalaki alobe ezalaki nga siko antaki na lota la carrière na nga na biti nako shuka ka te awa
donc na moto faut na raisonner ne bani non sala tant on a se retiré na va na ndako pendant 11 mois on a répété ati mais na ki na ve na ngamoko na yeba epeka na sima Barcelone papa Koé Michel na pesa mbote beli bisika zali aza parmi bato yo a supportanga pendant 11 mois na répété raté mais na tournaka chaque film les gars na RDC cinéma RDC comédien puis film 243 en tout cas na zaki wana et ko sala qui est na utana biti ba niveau to wana ngoyo et senga na nteke to se basé ka na nzonzingi pour nga linga répétition na linga boulot ngane na komela aigle et c'est aigle veyo pe noza makambu wana groupe et tout nga na va na parler non c'est le côté boy est o mena mona ko joueur na biti na joueur mais père nga linga rep linga boulot na répéter et tout ça là nga bien asinga bi poème yate les kana bureau to solo là des salles qui na bureau na l'équipe to soli pe wana et tellement déjà que avant coup tout déjà na pas naé c'est déjà mon vie depuis to bandi ba carrière to landa à l'époque a tchara biso na ba film donc voilà si les loné dans la carte il y a JS Production mais na JS Production na sali même pas une année hein so na women na JS Production na cause na ba 7 mois ou 5 mois comme ça so na bosanité en tout cas Jérémy déjà bon c'est ça pour être clair peut-être batou msou bazwa makamuna nenga mabe ko déranger batou par rapport à ba dire nanga mais pour na kozala vraiment sincère na ba place union songa na leki pour nazala penda ivolo tambo na nzela batou ba bengi yo na TikTok na yo batou ba na ba privé ba komela yo c'est grâce à Jérémy Chabani. OK. Parce que tant on a commis pembe na déjà na débit na comment senti déjà moi 20 mots ekomaki. Et tant suko ayebisi ngabi et comme suko tango oyo il faut yo oyebana. Ndo moni ba crier comme oya. Pas Yves Molato, pas Yves Aboaki mipende asali bo ndo moni lelo et comme moi si le gars pa ya bato belé parce qu'il y a même des gens au ba c'est là on ba challenge. Ba jogo ba c'est là on challenge. Pas Yves Molato Aboaki kilote na mi Aboaki mipende na couper. Ba c'est là on ba challenge. Donc merci beaucoup à Jérémy Chabani mon président. En tout cas Nzambe kanda yebi. Jérémy Chabani a rempli le Cambois. Coupe la bulle comme on a dit. Vous avez la dynastie du rire de Jérémy Chabani. OK. Ouais. En tout cas, félicitations à Jérémy Chabani pour promouvoir aussi les autres jeunes talents. Tu vois, les lots na Congo, les jeunes de Belé, les vieux Kobe, les Moussous, les Bafouluna et tout, quand même, à encadrer les jeunes, c'est quelque chose à féliciter. Yves Moukania, voilà, c'est ça ton nom, non? Ouais, Yves Moukania. Et mes collègues comme pas Yves Molato. Bon, toi, on a Moukania na théâtre parce que il y a troisième famille to bengaka, mais tous ça de côté que ya makila moko. Ouais, ba kombo kande ko. Tam soupe to zape ba tu ya mboka moko so kebité. Ouais, moi je suis Luba. Toi, boubé. Pas Yves Molato. Bah, Rési Bazamé, c'est le journaliste. J'aime bien me pas Yves Molato. Là, t'as un jour en ma classe dans le tournage. Bon, Aigle, tu es surpris. On comprend parce que Aigle, on a une scène, s'attendre à ma so là. Donc, azara un esprit à créativité, moi, automatique. Il y a quoi créer quand nous là, tu vas passer en sens. Na ba tableau ngo ezali na ko la coquette. Tu voyager to ke Brazzaville, tu démons na mbali. Na la tasko veste mo boya pembe na pantalon tissu tout na chaussure. Na valise na ngina ndeko na mobali mon cordon gatuzo mopanzi. Ozaki le roi grand frère nanga. Gatuzo. Ouais, pas gatuzo. Neto yaki pour to coquette pour voyager. Dis quoi na kotika mamo ko mamo ya gangi. Pas Yves Molato et ba veste loko e bembe bwenini. Voilà pour la biso en Robeza. Ba veste loko e bembe bwenini. Nde à partir à wana ergagi wana ekoti ba retomber na ngo yaki. OK. Tango yé ayo comprendre que c'est que awa ezana makambo. Nde akomo bakisa ngo ekoma mo pinch akomo booster nga na ngo type nde tikali. Voilà. Mais quand il faut lobby za ba leader mosusu qui peut yemo azo fula o yemo azo finao lisusu. Mon banga tel ka maman se répéter pe sur pas jamais. Te barezi ngo to lobelo mo na lobby mutu so yebi oyoza. Voilà. Au banga jamais adversaire. Exact. Et alors barezi ba ndenge un exemple TV na eboué ayoki par exemple le quoi chaîne mo efungami kuna Yves Muka na télévision ça la bémission. Au banga ngate parce que yebi oyoza.
Voilà. Vous avez non ah ça adversaire aye, ça boulot na ye, mais nga non tala makambo nga ba résine na nango. Vous mona. En tout cas dans le bara soki na théâtre ya lelo pour être sincère, batu ba jui mutema o eze pa Jérémy Chaban, to adopter yango. Les artistes belé toza to kuma mikala to telengana awa to zali subongoti. Puis so azana likamuna yo. Alors que non de gauche à droite en face à bicho que loko ça na CP na ngoti. Et puis imaginez que tu vas dans wana. Près à Rose à la Zui, contrat mon beto appelle mon bouya spectacle. Ota musunga Yves na ati. Ta musu shiki to azati, gatu zo azati. Aki asali mamna ye. Babimisi mbongo ne ba futi ye. Mais tant argent na bureau, ayebi ke na sentir na bureau ba chef o baza wana, na Yves, na Shikito, na bureau ba Liza banani baza wana. To vandi na bango, obimse na kende spectacle mon na salaki. Au mon a coach le bon approche. Yo simba ya yo, yo simba ya yo, yo simba ya yo, simba. Mais to za kité. Mais nengo yebeli théâtre na ba leader na biso ya lelo. Oza si mutako salango. Ah ouais les avocats na débit, Jérémy les avocats mafuta. Ti, surtout bi na débit, il faut total la paix temps. JS production bande fungwami. Et je dois combien de temps? OK, presque dans 2 ans. Mais ça caractère roza nango. On a pe na ye na kuti yango. Imaginez que ndeto zaboui. Pona eloko na lo bango skopo yeba, ndeto zaboui. À part chaque tournage, à foutre tout caché na ye. Mais chaque fin du mois, tous les cas na bureau, moto à attendre fils que 100 francs, comme ça que non, fin du mois pe ndako koki, ameli pe ma ya biboa, na fouti pe 100 pour tabeta mutu. Je te dis, ah, Jérémy engagé 100 pour tabeta mutu. Désormais, la remontée travailler dans la JS. Bon, à la base, c'est mon ami. Hein. Donc voilà. Toza kimia na niveau moko boye. Oye moko lobaka na biso lobi. Nde bozananga. Soki o profiter te pour o s'en sortir. C'est que tala mutema na yo, tala etamboli na yo. Mais pour nous ala ouvert social na batu tout anango. Les comédiens, c'est les seuls comédiens. L'équipe mobimba ina faire 7 ou 8 personnes à dépasser na bango. Nga na vanda bunaye kalate, na vanda juma benga na téléphone. Nous a c'est pas na palais, c'est yo tikela nga passeport. Na ke na tiki passeport na nga ba ke na ngolo ba benga singa bitu na voyage. Na ya bona ju passeport na nga visa 3 mois il y a 3 mois à Brazzaville. Oto kendaki to zonga. Tout ça sur muta bongo to lingete pour ani. Tous en sincère. Pour depuis na banda théâtre aza mutu liboso o ya bisinga ke ba voyager pour na musala et puis na keka teke na ke na vandi to lié to meli to ali ba pongi to zongi to ke to prester na fait to kendaki to vandi na flat conforme lili ma mutu ko lia boye na tongo mutu ke jubino boke restaurant et zongi sibino 12h bo pe mi 14h ba jubino boke 20h ba jubino boke mais na suka na ngoto sisi be musala to kangi ba valise to e na chambre na ye to vandi lobby musala to yaki sili. Donc mutu peut faire comprendre que na yaki boulot non ça nini na ozonga abimisi enveloppe Yves yo yango Fanny yo yango Lisa yo yango oh tatolo ba enveloppe les enveloppe pour comprendre que to lia betala bilo nga mona tuna na ba sel bilo musu na lataka pour comprendre que na place toza to lia bien pour nga zo na ba kola ba poto penate un musu deux personnes ah t'es pas Yves Mola. Donc c'est ça, donc ça montre que to vivre bazo yo yobi ma revenir bien et ça kitoko to vivre o tu peux voyager peut vous faire na palobi après même ça ngata 2 jours na tourner té pour bi que non na mbongo na lia na mais la poche na ngo et ça bravo désormais on appelle la route la production donc c'est officiel nga mona yo bikota pour mutu pas opexanga kuna zate donc désormais na yekuna la côte na JS production. Voilà, c'était juste pour amuser la galerie. En tout cas, bravo pour ça, Jérémy. Reste cette bonne personne aux alliés, aux ça bien pour la bande de Koba, au évoluer vraiment très bien. Jérémy, Arosa la pena Moussala Mora Kitoko. En tout cas, reste cette bonne personne que tu es. Nengi Ozo, Sali la Baninga, Bagène, et ça va vraiment très bien. Alors, Yves Moukania, Tozanayo, Toro partagé, peut-être. Mais les lots, on a eu qui ont le bon côté à Jérémy, mais c'est pas ce que les gens disent dans la rue. Ok. Yo tozanayo, aux aranaï de temps à autre, mais même dans les commentaires, que Jérémy ben jour et moi belé dans le théâtre. Jérémy aux films un peu moi moi mingi. Bon quelques-uns. Ok. Yo zarana barokuna.
tokotuna opo ya motunaka na yebi te ndolo bi s'inspirera kaka selon nenga komona surtout pe Fanny babi amiokola pe na kofinga bon wana eza question totuna on pe Fanny mais bato be bakolela moi côté wana et puis d'autres personnes ba retraité pe Jérémy Doncueil. OK. Yo zakana ye. Expliquez bisona. Bon, merci beaucoup Barezi Baza. Il faut na démentir en mot. Na gondi ma vrai ou faux ma voilà, le faut na démentir ma bato na balobi. Déjà autour ninga des questions, première question na bandi nango o ezake ya ba injure. Et loko il faut to comprendre de lo auto salara, to ça théâtre. Théâtre eza to zora makambo eza na vie normale. Yango to yaka ko laxela ngo bato na télévision. Est-ce que na vie normale na bano baka ben poli na ndakuti? Est-ce que na vie normale na bana misalo baka ben poli te baza? Baza. Ezaka ki omoni mutu so alingi yo te. Aota le loko na yo metanso mo ya mabe. Ato sale loko eza ya malamu. Yepo na yezaka mabe. Na ndelo ba tumsu ba lobi bagagi na biso ezaka na ba conseil te merci archi faux. C'est archi faux. Tant on a moi na mobile na Cardozo 1000 esprit. Nana ba makokite yo mbongo ba mo du coup pour non ça makambo. Na zwi mbongo na bobo ta musuna kenda ka bula na zwi 100 200 na simbisi mwasi. Moi ça ebisi ngambongo na simbisa yango tanti na bango. Mais nzo kazo mbongo na kendo simbisa pire vene mo boya quartier. Vene wana quartier zwi mbongo wana dépense. Comme na tombe bala na besoin mbongo pour ya na famille aya kusenga mbongo boko sala makambo. Okosi ke ezake pa tantine. Tantine na bilo kutanzo ko simbisa mbongo e pa mutu mususu. Tango yo kuti ke beto e vérité bimi obi ke na simbisa mutu libanda. Eza conseil te pour na bato. Tango mutafana lupango wali afufu ba beti bale koti na lupango ekwesi biloko na ye abima ke rogangela bato na ke mbala sima obeta ba na ba venite parce que be convenez za bo botu zaki ekwela ki mwana kufa ki awa eza conseil te sko yebisa ngai nini photo sala po bandima ke mutu osala ezaka na ba conseil mutu so alingi yote ba rezindo vandi wana na bato ba linga kote baza ata ba réseau lati bien yepo na ya mona ka ba réseau lati mabe effort ya ko incarner rôle na ye na ndenga pesela yango parce que za gagi donc ba côté monsieur za rapona oseka ba côté monsieur za pona message voilà ozomona ya le roi na zaboy aucun jour au mona nga na ko mo finga le roi enda finga ka po za place ba pesela ngati na na gena nga ozomona donc ba comprendre que za gena yi eza nango jeu c'est normal eza divertissement to benga ngona ba gag il faut to se que le mo foya wana mutalo ba machari mutalo ba paive molato mutalo ba fani katale ya robonzele po mutaseka c'est normal. Et là, on a scène, c'est tout. Et là, on a l'oroté. Ce sont remarqués bateaux mingi bayaka la marampo. Les bateaux bana mauvaise foi. Au mouta dit qu'il y a lingane moutouté, a linga loba de tout et tout et tout parce que il y a lingagete. Ce sont biké et zakande a finga bateau ne ba reprocher. Tableau on a bicho na ba journée. D'ailleurs ça la gag mo na journée et ça li 5000 ka. Tous en a ba 10 000 au-delà. Ça montre que bateau balinga bicho bongo na mamoutou sala. C'est tout. Donc quelque part, je bien supporter que Té yego moni en tout cas bato baloba biloko so ba kantara ke dérangeaka ye. E mo to fana na so beto se ka bia. Mama mbolanda te to ça musala. Donc et touchaka biso te lobela biso lokoti. So koye côté bato ba traiter orgueil. Barési. Barési. Na mondo toza. Il y a théâtre ya lelo. Soki oyebi ndeni yova na bato te. Mutu tout osakano. Vous comprenez? Et puis, mututu de lo abengaka mutu orgueil. Approchez nos mutu wanati. Vandana ye, zwatana ye, ndo yeba ki aza orgueil, to aza orgueil ti. Troisièmement, na vie normale, ndeto zabui. De lo Yves Mukanaza Yves Makolo. Aye pa barezi na émission mati moto uraya komi. Na kuta ko sala émission hein, mais na zuita na vandi ti aussi yango oyambinga. Lobby soki Yves Mukanya komi ya level wana o egalo ba level na ye na car na nga na parquet na kursa l'émission na mutunga na soki ba résident na tante na mambo sala sala nga na longwana kende ezana ba niveau mon vie et comme ça mutu na comportement mo boye ezara automatique ata linya ngote ekoma de lope ya ba kamano musubu ko na ba benga ko ba reza koma ogea koma lo lendo depuis akoma na makambu depuis akoma na ndako bien bana bango mais apena bato vanda na bango oseka na bango oliaka na bango muta musuba bamona petit barita ngwatika la na sengle ya le roi biso ndetoza ya na place mususu to rebiseke aigle mona ndezao il faut abui pour le musuza na bureau no mona ka chawana ya pamba te
bureau wana tia eza poto yebisa keke père akotambola boye te te père afo tambola boye te père afo kende boye parce que bafali so baza bafali pour bafaire rigola héritier watale parce que bakana ba bureau wana entourage anga selo te père eloko to sango na manière oti biso sango na manière na biso yango comprendre que na mambuto ko moleka même ba manifestation to bimaka différent na makamuto yo sala c'est parce que toujours atteint au sous lango à quoi prochain mutu tout na mito za leader ana groupe ana bana oya zo encadrer puis to ke ba to zo ana makambu parmi bato bana makambu na mito na YouTube sur les 3 premiers jours aujourd'hui même si la bisalou aujourd'hui mère na biso ya famille Bota Belvikandi aza parmi bato za na makambu soyo linga sala ndeni ayeke ya kutena bio bovani na bara ya bano sexa bino biseka seka bien boké place pour benge Jérémy toke bar aya kena bino bano mela non yo sa makambu selon yi mais il va en tout cas bato yo balobaka lolendo wana landela bango bien ezaka bato peut-être bazora temps fréquenter na été peut-être ezaka ke bato muso bandaka pe na bango et muso comprendre que ligne ya muto yo so na kangami na trop na pe na koma désorienté je préfère toi na binemité mbote so te tourner si to kabwani mais to vandaka te biso bimana président groupe pe message bobongama to kende les millionnaires to kende nigma to kende place boy to bimbe to tout ça pe ambiance so pe ya bien to ça pe ambiance pe bien to kabwani pe to zongi pe na kimia mais so remarquer ambiance so bele ba kombe so to sangani bele la kaka kingani kuna sala ki boy ku to vandaki na boto o mela boy o abetaki ni sole kenda ki boy so biloko wana yango ye alongola acha discipline to kutana na musala soki musala esili ngai na bino toza na relation mususu soki na omela na poso ke restaurant na okena bato na vanda na bango to nyoko na bango tongo midi pour to voyager na bango 1.3 c'est tout. OK. Donc pour na bato nyonso ba zo le la pona yo do benga na téléphone ya mbio te te ngao te banane des gens qui n'est pas na yeke oye na bureau boy so que no vana no kuna bo ba yamba yo oya na bamo ki okoti boko sekati awa aroza kuna kanda na biso to sali et le mot boya mabe mais tant amoni barezi baza amoni malkamania amoni le ketupanda aseki c'est ça ba Jérémy Chabani baza produit na biso c'est ça donc bato ba traiter ba traiter orgueil wana landela bango bi omona ke ba sepela tene na élévation moninga c'est tout. Bah c'est ça, ouais. Tout à fait normal. Nous sommes tous mata, bah on traité orgueilleux. C'est ça. Bah on s'est les missions, mais non on a y été hein. Bah toi tout bon ça Jérémy des missionnette. OK, bah on a y. À l'époque quand tu finga mamisa qui n'a pas fait ça ba tout ben to moi na manger domazi. Et ça quand ça ba discipline na yi. Ayebi que non ah et si go na go ya. Te ano yati. A so na ye bêtise. Te a so na non à l'aise. Et ça peut le Jérémy Chabana joie. Voilà. Et ana bisika na ya ponaka. Alors qu'il n'est pas quand même, tout battre les toliers dans Simaneti. Voilà. Faut tout battre les. Pas Yves Molato. Vas-y, Baza. Pas Yves. Baza. Au lobby, déjà, on a quelques mois depuis qu'on JS. Ouais, quelques mois. Mais, Makabutu qui toko. En tout cas, quelques mois, na JS, na changé Ndaku. Ndaku za kitoko, Mambutu kitoko. Na vendu si Mamounon sont bien. Donc, JS Production. Ma famille, mon combat. Mon combat. C'est ton combat. Oh là là. Mais j'avais vu moi aussi vivre les combats que Yves va vivre. Vous savez maintenant que JS Production, mon combat. Yves, ça va, non, moi, Versace. Non, c'est du tchatché. Et puis c'est original. Mon combat. C'est du Zara. Oh non, mais c'est du Zara, donc mon combat. Même dans le théâtre, il faut avoir un bogar et tout. Il y a un modèle dans le théâtre. En tout cas, un modèle nanga et puis muto na linga mingi na oka gusu na otalaye. C'est Pierrot Nomba, c'est Eddie Murphy d'Afrique, Tonton Lolo, 4 Kabolo Yang, Mr. P. Voilà, penda donc, mettez maman clac là. La penda donc, ngana tala ravi. OK. Tala ravi fort. Oui, c'est un peu déjà. Ayebi. Je m'auto joine écoute so jeunesse V na première fois na jeune na c'est V. Na bando lo ba eloko jour na yo eza plaisir pour nanga. Mais na tout na bi ve au sentir ngande na singa bi non. Après ça maman lo ba nanga bi tu es posé, tu es calme, tu es propre. Après ça ngapena ba conseil. Donc chaque fois que tu kutani na geste autour na et donc aller me répéter kamuka na te loko bongisa ngo même si le monde autour na c'est le mot que te mukanya. Donc c'est loko boy. Allo bara. Mais est-ce que vous appelez l'esprit d'écoute wana ozoyo ka ba micro? En tout cas, yango zo mona ke loko esala ke biso ba Yves oyo
tu es na temps mokié mais tu as un poème mingité et puis même la façon de jouer et ça parce que tu es au caca comprendre même de tout na wana oko c'est le mot yo monde ça li bien mais glodinga ndo abi couper te Yves il faut ça la ngobongo te faut que na ngoboye magana manière ko lobelango mais na suka ndo baké merci ya glo pour na biki oya lobi wana ko zaper implice pour na aza manager aza deuxième personnalité à JS Production. Après Jérémy Chabani c'est Glodingan parce qu'il y a un manager, un monteur, un bicho caméraman, un tout. Il y a Simbian. Ah comment vous Glodi? Quand tu es un réalisateur patron. Théo, il y a un so bengi boy. Oh, aux angate. Yeso bengi aux angate. Bah ça on a bah 50 on a bilo apamba. Ibimanango. Ah Jérémy ko tapisa la desa boninga. Ibimanango, va bilo amike. OK, donc so ya Glo à lobby quand même bobo. Ouais, ya Glo merci et tout. Bah qui si o ya lobaki au créer pe yo, au tongelo na. Ouais. Le roi Gagi Mozaï a lié à Boitor les derniers mois. Tu vois ça là on a le pan on a qui au la Jérémy Chabani ngana ser nanga Monsanto. Couté bloko alia. Na ba lia normal c'est ngabi coupe habité Yves té ko ça bongoté. Lia ngo ya ebelé. Et là ça peut ko lia ebelé mais tant Gagi ani koti ba commentaire n'en parlons même pas. Tina compte nanga mota na posta ki vidéo wana tu vois que ba commentaire parce que ya ba kisaki. So na ba ki té yété. Na ça la onga peut-être au dimanche tu peux passer na Gagi wana yango té lingi epesa. Voilà. Comment ça te fait aujourd'hui quand tu as JS Mozo joué dans le grand? Dans mon Modero, ouais. Maman Kalunga, ouais. Quand tu as un artiste 4 ans de carrière, Mozo joué dans plus de 20 ans de carrière. En tout cas, moi, il y a plaisir, il y a ma casse pour Nanga. Et puis, il y a une opportunité, moi, je suis JS, au photo, il saisir. Ce qui est bichomo, bichomo, tu es belo, tu es lukate. C'est que na vie petit au bando qui le na musalango o yebelo ko lukate. À l'époque quand on a mamuki dans temps à classe, dans la président Modero, maman Kalunga na filmé moi ya locataire, président Videle Baer, babima même si la bazali na ba filmé wana, maman top, moi c'est président Hans, dans la babilo ko na l'époque. Na mona bona ba télévision, ba star a minene. Mais jour na jour temps je na bango scène moko et ça l'a bien na mutema. Ne ça ou du président Modero là c'est après. Na plaisir mo gondi maté, na tala on a moi muké. Mais là, on a plaisir, on a scène pour discuter. Ouais, la vie c'est comme ça, courage. Donc, et ça plaisir, et ça opportunité de jouer photo saisir. Donc, on a bien, chaque fois on a joué un grand nion sur nos carabins. Et puis, depuis on a joué un grand, même si on a une scène, si on a tout président Kinde, non, festation c'est bon, pitché. Donc, on va pas faire une remarque négative. Ça montre que auto, ça a auto joie. Toujours avancé. Ouais, naza chef à répétition na dynastie de rire. Naza chef à répétition, on a encadré, bana mususu ya o Jérémy Chabani nazo bimisa. Donc l'esprit on a nango yango pe na ebisa rango bango bazana ngo. Parce que biso le théâtre peut-être to vanda bozu code, peut-être na ko vanda bo manager grand pays, ali bisika zali, ko vanda bo colis, ko vanda bo code à tout moment. Et ça teke to zoango kato ya ki mamo to jui. Té parce que to nyoko mipe. Parce qu'à l'époque, dans le groupe Les Réveils, maman Marie-Hélène, il y a eu beaucoup de temps que la vie mutaro kabelangata $100. Donc, on a eu code à l'Ibosso dans théâtre. C'est grâce à Nomi Barcelone. Code à l'Ibosso, on a joué dans théâtre. Et puis, on a eu barana montant malgré bon la vie est surprise dans le souka de souka, mais code à l'Ibosso dans c'est $50 au mutakabelanga. Et puis, on a eu mbongoana na liangonga moti. Tara mbongo yenga na joie mais na benga mère na lalu à l'époque lalu chef nanga et c'est cordon bakabelinga la moko ouais ah to photo kutana mère bakabelinga la mo boya photo liango to $50 wana ngana mère to rappelle mère azaki ne mutu mwalinga no tambo tamona biso na 50 ngana zaki nango na bamba pochi yemo ya mère to se retrouver nango na chetemba to lia mbongo wana zonga ta na 100 francs na ndako comprendre à partir à wana ndepé et ça là que les loyo et fungoli biso makambo belé opportunité zoya partout surtout na JS malgré et comme moi ko déborder mais tout ça merci beaucoup Yves Moukaya que la mission lentement et sûrement vers la fin déjà moi le solo pe car moi question pe ya batou so ba mona ki Yves nini yoro mado comme net acteur à Jérémy pourquoi ne pas au bandak déjà ba maman Marie-Hélène Faro le grand peut-être groupe monsieur ya munene peut-être Jérémy batou so ba mona net moi moutier mais au moment où biso to au monde déjà comme munene pour aigle ba comédien il y a une génération na eka ni moi précisaka et pas master musu peut-être ba mona honnêtement regret
Barezi baza. Alors on a nos lunettes, hein. Monsieur Mouna no bien. Tout sur l'ango. Barezi baza. Nane lo moro papa nanga ba kufa. Ayebisanga ngo anambet hôpital. Na vie. Salaka makambu oyo conscience na yo ezala tranquille. Lelo yo bono tanga ba komoli parce que toi une émission na bato baloba na oyo tout beloba manga na yoka eya bayebisanga. Il y a même des gens oyo bakenda plus loin kokene même na sima pas ya aigle ko bise que non ivoana zane maele so bipese makambo okima yo lobi kuna wanga na yo. Mais na parcours à carrière nanga depuis na bandi ba place union so na leka bazala reconnaissant. Leader nanga ta mokota lobake il va aller impoli tia longwa tia za. Tout le monde. Je parle bien avec ma maman Marie-Hélène tout au tourner dernièrement. Très bien. Fanny Massou du coup n'a parlons pas mère na komelake na bengaki. Très bien. FM Nabiso. Très bien. Nomi Barcelone. Malgré mi corona mère pour être sincère, na mère ça fait longtemps to so laté na ba raison na yebité malgré ba mamusu na yo ka yo na biso batu ya awa mais raison o na mère to peut-être to so la raté na Yves na yebiti. Je suis sincère na yebiti. Aujourd'hui, président Jorvi Mwanda, toujours, tout le temps, on a va na kit. Maintenant, on a moni président, on a télémis et président. Van d'accord? On a le moins, on a télémis et vandi. Léon a Jérémy Chaban. Sautant que tu vas sa rapport, moi, à Bonga, Wanga, Nayo. Ça là qui allusion par rapport à quoi? Les lois sur le lobby, bateau à l'oba, on a bien bateau à l'obango. Ah, taillé. Ils sont pas, notre temps, on a mis les joueurs à Dana Jérémy. Il y a recommandé à Sima Jérémy. Et puis là, on a débuté comme au Kotanga. Donc, il y a des gens qui ont dit que l'ambiance et tout, on a la réserver quoi. Oh, moi, charisme, on a boudé. Présent, remarqué. Entourage, je me suis payé ça, et remarqué. On a la liste, on a dit. Si jour où maman n'a pas, elle a lobby, et si koza, ils essaient de malam pour nayo. Kanga matoi, koyo kabakuti, salo ezamusala. Tant on a un esprit dans la JS production, les lots bateaux tout le monde sauf personne. Il y a déjà même devant le bureau, il y a des bango. Ba obenga yo super ta muta bisaka yo litaba muta lobaka ke yo kozala ate. Obenga to tala to se kana biso. Mais lo bagenga koza kuna te. So yo obenga ndeni po yo oyo leka kuna. Parce que ba comprendre que place mutu wana kendaka e ana makambu. Yana bato batinanga ba kubu mususu. OK kuna te kende boy. Na vendre na biti. Mais les lots bango nde ba komi ko envienga. Il y a même des messages bon. Ah, bochaka bisot. Ah, bino penda msolo ba yoko ko sa bagagi. Bagagi on est dans les lotés, ba biloko na ba bizarre. Les lotés na ba filmer. Na moni Jérémy cinéma boy. Et na makambu. Tota épisode na biso ba film. Tela cri d'alarme. To siku tournage musu to sango lobby. On a bien Caleb tout à l'heure pour tout ça montage. Pour tout on a tout ça les forces le président tout tournera 3 fois na mois et puis tout ça la pena. Bon, on a tout travailler équipe, tout ça on a na CGRAT. Na ngai na script biso mbale et puis yemo président muto créer ba scénario na et bureau to zana kande to zala Gattuso Fanny Katale a régie et régie c'est président de Cordo Gattuso Fanny Katale a wana assistance et site ba mamutu yemo zana mutu awala ndelango comprendre baza na ngai lelo yo ya olobezate surtout en internet o tshelo nginango bike parmi 10 personnes pa iva mutu ayebani lo na pe na bato ba ebinge belé même na privé na bato ba ebinga na batu musu ba okabelanga ba biloko ape to mona te tu vois ka pa iviwana batu ba osela ngo ba challenge tu vois donc na vie to landa batu te en tout cas ba ndeko so ngo pesa nga conseil ya mabe wana ke na landa bino bo comprendre que na minute so no sa mambo est important donc bino nde bozongi sima po bo lingo ndima élévation ba ninga te donc voilà. Voilà, merci beaucoup Païf. Pour ceux qui ont monté, on va te monter la kit pour quitter à 20 euros. Bon, au soulevé où tu es là au moins bien, Barési Baza. Tu sais qu'à l'époque, être au Luka, visibilité na YouTube, na benga tout ça l'émission. Ah Baza, il y a même une émission. Ah Yves tout ça la boy. Lobby to ya, na yebo 12. Na Luka au Musubaza, il y a même un nini boet. Te no benga yo, oye ba na ndo kutu pas président Jovet sika répétera. On va ni sanga de 12h à 18h.
na kena bia bon na ba bien monter na ofunda yo Non, c'est bon. comprendre na kei na vandi na bi bon na tika no mwa mobali o et lobi to na va na butu to to na prise to commander to koma wana na zo appel na yo il faut na ya mboleka ah iselenga ben oh alors ben les prises test nga bikende eza pour na carrière na yo mais contrôler mamambo ko sala iselenga ben oh barezi o nga mona luka ya mbanga te mais to vandaka to kutanaka to melaka to liaka maboya ko ya mbanga mais abengi nga ya mbinga ça montre que makambu no sala et comme mona na misu ya bato et puis loko loba ona lelo na tongwa lelo aigle pour groupe voyager nga na tikali parce que naza ba voyager lelo ba ki spectacle na Pointe Noire nga na tikali lelo bango tu ba ki lelo nga na tikali parce que nzoto eza moi bien te puis ba voyager lelo azonga mardi nzoto eza nga moi bien te puis na na poème ma carte jaune fakina rapidité na bimisango pour bika ba frontière na biso nde comment pour na bima de sale ke nga na tikali comprendre na tongo lo ya bisinga lobi soki kando vandi na kitu obando comprendre place au outil et si koza na place au lingo bando kende obanda komi pesa respect yo moko avant muta respecter yo asuka ene kawana na be mission na otango benginga ba mambote komi na komo comprendre que ti sona bando tambola boy iPhone tambola boy iPhone avanda boy iPhone kende boy tana vana ba rezi baza to vani place moto o melana na se alisano na ko melanini ni na ko loba tout wana komo contrôler donc voilà. Merci beaucoup Yves d'avoir honoré cette invitation. Merci. Donc, comme on a le signal à la régie, en tout cas, on a battu sur Batalio déjà, pour retenir Nini Yamalamu pour la papa Yves Molato. Merci beaucoup Barezi Baza. Na battu sur bazui opportunité, il y a Rota papa Yves Molato. Et le roca beaucoup retenir. Ouais. Mais tant que l'on a makambu, il faut c'est la moitié. Oh. Mais tant que mon président lobby donc tant combo est na peso par rapport on est na moni lako. Donc so ozaki na bilo kwa no zaka nango 10, il faut ça l'effort comme nango 100. Parce que et logo yo komi nango kozonga kana makambu moko te et senge faux à la casa. Donc et senga il faut ozala casa. Donc par Yves Molato ndebiso moka to lobara jeune talent oaye musala ngoka lobi awa azobunda asala pe kombo nde batu musu basala na mondo toza mingi na osenga bino ezaka ke bopesa nga chance na ndenga mabete bopesa nga chance na ndenge ya malamu na évoluer na carrière au non sala parce que mondo toza eza tellement glissant oko tonga un espace à 4 à 10 ans mais erreur mobo ya muke ezongi sur à 0 pour sili donc bino ba fan na biso botala ka biso na bato bozolinga pa Yves Molato boklembangati ba conseil na bino ba remarque na bino na privé ba compte na ngeza ali bokomelanga na yamba nyos to zotan au solo la eza malamu de deux to banir nanu ba makambo ezo ba polémique na théâtre ezo shungati to sala musala théâtre eza cop to tika ba parler to yo tourner aussi si ba futi mbongo ke po futi ndako lié eza biro na biso to tika babiloko ya koswana ka kofinga na ezo memela biso lokoti totika motema mabe journaliste c'est Barezi Baza aucun jour nga ivonde na vandia na kokoma journaliste ya muninga na nga comédien na kokate botikela ba Barezi Baza la musa na bango ba comédien bozonga na musa na bino totika kimukala pe pona biso ba artiste et ça biso bien tika musalele sao merci beaucoup Baza. Voilà, Tika Moussala, Elias Ayo, Yves Tozo, si ça peut Nayo, bah dédicace, et puis contact Nayo par exemple, le Lobat Barros a besoin, bah contacter Yo, biso déjà exemple TV, tu peux sur bonne chance, déjà on a se rattrapé quand vite fait non lobby, tu bêta au 12, tu bêta au 12T, vous savez, exemple la télévision a chaîne à Minene, ouais, la star à Minene, alors. Là, c'est pas un papi Moma, et là, on pas reprochable. En fait, à Zoom, c'est un peu comme ici, encore. Je sais pas si ils ont un guest, mais qui sexuel à plateau. Et puis, ah, papi, tu vas là pour on revêt, on est dans le plateau. Mais comme il t'a un sur ton mot, tu sais, mon niveau est au lobby, pensa, bat mon tala. Au salon, n'a eu bien, n'a bu bien. Ok. Tu vois, parce que t'as la décate, tu as mieux.
toujours la confort fauteuil vert fauteuil vert na fauteuil rouge 2025 nous allons faire autrement assister il y a la grande famille Camara madame Alima Camara Rokia Camara Masalanga Star Braza Bola Moleki Belé gros bisous na yo Zambia Pambola yo Azong Sebele pas Yves Molato ba dédicace na yo et puis numéro de téléphone tout ça a besoin de direct dans WhatsApp et puis bah plateforme maintenant mususu ba wipe Rolanda yo tout ce que le président moi quelque temps rapidement pour tout Kamwana. Merci beaucoup Barezi Baza a profité pe na occasion pour na pesa mbote na ba héros na ba héroïne non so bisika bozali partout dans le monde entier ba mbote na bino belé na pesa équipe mon ba GS production comme na président aigle de sa génération Jérémy Chabani Glodingando le réalisateur Exaucé Kiala au Bazana Brazzaville, ma sœur Queen Elisa, Fanny Katale, Agatujo, Chiquito Ewana, Monse Gérard Kazadi, Charlie Bacharge, Jenny, JV Master, Charo, donc on a pesi, Bureau Nyon Sowana et Jérémy Chabani, Bambote Biska Bozali, et puis groupe Mobimba, il y a dynastie de Jérémy Chabani, on a pesi Binon sur Bambote Biska Bozali, on a pesi Mbote, mon ami de longue date, Mareka nde baza lobi to ebité photo tia nini o bachaka na pondo limbondo benga ngo nini to tia nini to tia bicarbonate po maboko ngwelemba to lia to yeba te Shekina Mvumbi kitoko petaye moi c'est à livre sterling bambote belé bisiko zali mon vieux Yves Mosengo le belge depuis Belgique bambote belé bisiko zali Pauline Italie mama Inaya bambote belé bisiko zali nabo sanité mon vieux Rigen Njolu, mon États-Unis, Belgique, Bambote Nayo, Igo Boss, les boss américains, Bambote Bele Bisiko Zali, Ramsin Zaz de King, mon ami, Bambote Lionel Boka, Fego Samba Mobutu, Sinclair Mbikila Poutine, Bambote Bele, famille Moukania, famille Choa, tout ça tellement Bele, n'a pas si nous Bambote. Pour un numéro, nanga, ceux qui m'ont besoin, dans la page TikTok, au Betikara, par Yves et Bimawana. Oyewano s'abonner au komelinga na privé toko répondre toko solo là. Merci beaucoup na yope Barezi Baza. Merci. Oyo pensa ki ko yambanga na fauteuil jaune. Donc et puis à Malili penda kitoko taka na sala émission tina sisi na tokite. Donc ça montre mamno seza kitoko pour Moussa qui va na oeza wala zo émission na okati. Merci beaucoup à toi, les réalisateurs Martinez, réalisateur Moboya Boga, Kaloko, Glodingando Nabiso, Bambo Tebele Bisiko Zali. Donc, merci beaucoup pour la image. Voilà, merci beaucoup, Baza. Merci beaucoup à toi, Yves Moukania. Ça n'est fini pour aujourd'hui, messieurs et dames. C'est par ici que nous mettons un point final. Alors, je vous dis et je vous demande, Moutoutou, partout aux allées, vous avez besoin d'un colis en toute sécurité. Je répète, agence César Moko. Gaëlou Service et ça on a à Paris, la rue 50 de Poissonnière en fait. Rue 50 de Poissonnière, 75 018 vers Paris, dans Château Rouge, voilà, au monde à Gaëlou Service et ça on a partez déposer vos colis pour dire dans la Kinshasa. Ça a besoin de louer voiture, aussi ma voiture, Gaëlou Service et Zali. Vous avez besoin d'un colis. Vous avez besoin d'un bon Gaëlou Service Césali, adresse César Moko. La rue 50 de Poissonnier, 75 018 Paris, Château Rouge. Bah, ça peut mettre un boka Moutoumoko, sur la boîte qui était Salamabe. Karine Manessa, mère Nabiso Moko. Bambo Tebele, merci pour Nabolamou. Donc, il y a reconnaissance. Nous avons salué au Boulamou, donc il faut reconnaître. Si tu es qui a maladie, donc Ariette et Bamala, cosmétique. Merci beaucoup, Bams. Donc, Bambo Tebele. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Madame Alima Kamara Merbos. Gros bisous à toi. Rokia Kamara Merbos. Gros bisous à toi. Masala Rasta Braza. Il y a Pembe. Aïsina. Paradis au paradis, c'est Paris. Donc, bientôt là, nous serons à Paris. Bientôt là, nous serons à Paris. Pour quelques temps, tu es Paris et pour tous ceux qui sont ça pour boulot et ça. Merci également à toutes. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo Brazzaville ainsi que
de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Camps Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Le salon de beauté Camps Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Camps Beauty. La différence parmi tant d'autres. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, makambo mbongo sala ngo awa. Nada, agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada, mwenye mwenye fimbo. Napesi awa. Yeah, 1 minute. Opiso tu no pata acha telefone. Biso ba est biso mbongo na nzela. Kama ba yego tumenga mbongo ya wasi. Yena mande ko yego ya barasi. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil eza gratuit. Omoni makamba batanzela, botikela bato nzela, me makamba transfert ya mbongo. Totikela ngo FBT. Misala ne Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pe kuna bache. Tozui. Baswa kaka. On sait jamais. Yama mimi. Tokiei. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition 2 grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro ni wana na scène na olo babonde de olo ça ma perruque wana bomona ba sorte nion sur ba perruque à kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable pour so ma perruque na yo pour ciao robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmetic. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol la canine, pour atteindre la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et Mafuta, ou Namukona Sailaka, et Telisaka, et pour teint clair, gamme différent, et caramel, métis, chocolat, pour maintenir caca, crème yama beaucoup ezali, crème yaba lèvres rose ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt.